Ma tondo mingi bandeko balandi topesi bino bambote ba yenge keno na bino banso pa ebozwa mikolanda biso tata ngunza ingeta yambo ya maso tozongisaka lokumu epai ya tata kila likolo na se wapi akanisaki biso bana baindo kotindela biso mobikisi Fumu Kimbangu oyo apesaki bomoi na ye mpona baindo banso tuku misatu na boloko 30 ans ya prison ya pasi ya liwa oyo andimaki kofuta prix mpona kosikula mpe kokangola biso bana bandombe pe bongo ya kimpa vita wapi bandimaki kotumbama na moto po sango oyo persiste kino lelo nde bomoi nike na mbeka pe bongo basantu na biso banso bandimaki bongo mosala ye ya pasi atako luposo pembe na ba système ni nyonso akwensaki message ya libération ya biso baindo kasi basalaki makasi base libéré physiquement nde bongo bazwaki lipanda mokakozwa na bakoko babiso epai wapi oyo le 4 janvier bandimaki bongo Kipwanza na Congo pe bongo na mabele nyonso elandaki Afilika mupepe eyaki ya ntungunwa ya Fumu Kimbangu mpona kolamusa baindo babengana loposo pembe physiquement matondo na bakoko na biso babatelaki biso babateli baboti na biso babateli biso pe biso zokoba kobatela bana pamba te loposo moindo ebunga te kino bongo tokozwa Kipwanza oyo Fumu Kimbangu alukelaki pasengelaki biso baindo matondo mingi nde bongo lelo toye liboso na bino bandeko wapi yambo ya maso topesi mwa miniti moko ya kimia mpona bozongi ya Roi Pelé tope bongo kumu Pelé neteni ya masano ya ndembo azalaki moto ya tina wapi na libota ya biso baindo nde bongo miniti moko ya kimia. Matondo mingi kumu Pelé na masano oyo eza na batu mingi batalaka bayokaka basipotaka ngo za bongo masano ya ndembo ezali sport moko oyo ezwa espace mingi presque 90% ya batu nyonso balandaka ngo nde yango penza tomboli kumu Pelé kasi kumu Pelé azalaki esclave na mboka Brésil donc asali visibilité ya Brésil epai wapi oyo bakoko na ye bakendaki kibowumbu na mabele ya bapaya nde lelo loposo pembe abongoli histoire ete lisano ya ndembo ezwi naissance na Londres to na Grande-Bretagne te lisano ya ndembo ezwi naissance na Afrique nde tobengaki yango motope lisano ya motope masano ya motope ebotami na Afrique nde bongo Afrique ezali mabele ya yambo wapi oyo basali pe moto ya yambo na lolenge ya yambo yebandeli po mokili euti na obscurité na molili nde biso bayo ya yambo donc évolution même scientifique technologique na ba branche nyonso dans Afrique ezali ebandeli ya nzela scientifique technologique spirituel politique donc nyonso nzela ebandi na Afrique nde ezwi ba développement nango epai wapi ekei ekendele. Donc ça Afrique le monde coexistait mais sans bango Afrique existaki ba millénaire avant donc bisonde bana ya yambo bisonde bakulutu ya mokili moto moindo nde bongo azongaki
le 29 décembre awa 2022 bakanganaki na bozongi ya mbuta mutu Pape Benoît XVI. Pontife Pape Oyo Benoît yazongi le 31 donc décembre 2022. Tepo na ye minute ya kimia iko zalate pamba te bazala base ya échec ya Afrique. Ba maintenir biso à genoux très longtemps pe bazo continuer ko kangisa biso maboko ko kangisa biso misu pe bongo to tombola maboko likolo ko senga mana. Lenge ba faire croire que bazwaka mani baliaka mani bakoko na bango na nzela ya désert wapi na terre promise na bango babandaka kokende te. Donc soki bongo bako faire croire biso ke na likolo kuna boulangerie zali donc batie ba four ba installa ba four basalaka mapa ba farine bakozwa ngo habité eza lokuta we umeli mingi na mitu ya batu ya on to sengele minute moko ya kimia te. Donc Benoît XVI atiki biso ba comme déjà na donc pape démissionnaire il y a zalaki 265e pape oya iko kota pape François Yebongo azali 266e pape na histoire de l'église catholique. Na Vatican kuna c'est pour la première fois wapi pape a présidé funérailles ya prédécesseur naye. Donc ezaleli na bango ezalaka bongo ba cardinal to ba cardinaux batu ba présidaka ba funérailles ya ba pape. Donc bango batu ba sitaka na cérémonie ya bozongi ya pape nde ba cardinal batu ba salaka ngo. Mais pour la première fois que pape en fonction a présidé funérailles ya prédécesseur naye ye a sala yango et nyonso ezali bongo na tina. Et puis pape oyo Benoît XVI azongi na âge nini et kobota mana kozonga nyonso eza na langage moko codé. Il faut ko décoder yango, il faut ko fungola yango pona ko yeba musisa ya likambo. Déjà tolobaki yango et pouvoir chrétien décline déjà. Le lenge pape kaka enterré ne connaît pape. Déjà pouvoir papotal bakundi yango. Donc ça veut dire pouvoir chrétien déjà ikunda mikei na pape Benoît XVI akenango. Donc batikali kaka na batikaka physiquement na titre symbolique mais pouvoir papotal ikundami. Donc pape yemoko akundi ki papote na bango déjà. Et akufi na âge ya 5 ans et akufi na âge milenf ya 95 ans. Déjà na âge oye akufeli déjà chiffre 9 donc akokisi déjà reine na bango tous les corps spirituels wana kenango et banterre yango. Lolenge moko pe tolobaki bongo la reine d'Angleterre Elisabeth yepe akufaki na 96 ans. Donc chiffre 9 wana izozala kaka. Donc bakundi de donc veut dire royaume wana bakokende na dislocation bakokabwana. Veut dire bokonzi wana ekozala kaka très symbolique mais akozala na bokonzi te. Et puis nan kota yangele wana ekokunda makaka izokita déclin na bango. Ba chiffre 9 wana ezana tina. Et à part chiffre 9 chiffre mususu matondo mingi
ndenge tolobi bongo bango esi bakokisi kozala ya reine na bango ye mataki bazalaki na apogée élévation na bango siko bakomi na déclin na bango et nyonso bakosala esi bakomi na ba 9 donc chiffre mosusu ezalaka te oyo kozala likolo ya 9 donc okomaka kobakisa des chiffres komi na nombre donc déjà enterrement na bango chute libre na bango ne bongo toye tosali nyonso oyo tosali na mbula euti koleka na mbula oyo ya sika ndenge toloba nanu na manaka ya bapaya pamba te biso na logique mbula ya sika ezalaka biso ba septembre vraiment totinelanga mbula pene ya sika ezobeta pamba te nde tobi biso toza bakolo nature donc biso nde bakolo mokili biso nde bato ya yambo donc maïma solo mno asalaki ebalanaki na force ya nature na principe ya nature na la loi de la création na loi de la nature de bongo mbula ya sika biso ya pena boti na bilanga mbula pene ya sika ezobete ekwesi bandonge do nature pena ya ye moko annoncer alobi ke mbula pene ya sika ya mundu tobaki ko mbula ya sika donc bango baza batu déjà ba s'éloigner na nature ba komi na système ya artificialisation na bango da baza ba artificiel biso ni toza ba nature ba naturel donc biso toza na botata mokeli nano oyo tozo tambola na conformité na la loi de la nature mais bango fait dit ba pesi tata mukongo ba pesi tata mokeli déjà mukongo donc ba komi musika ya tata mokeli ndio komona ete iloko bango oyo basali ezakaka ba virus iloko o bango basali lokola invention na mokili ezakaka bombe nucléaire armement ndi baza makasi nango mais ba système otikali ya botata mokeli l'homme noir mutasali médecine l'homme noir pena kosunga batu donc évolution scientifique na ba domaine nango nyonso c'est l'homme noir ou Égypte antique biso batu to sali botata mokeli donc bango be ko sala bo satana na mokuse nde tina ya sango oyo nengo ya likambo tina ya sango oyo ezali nini donc tina ya sango oyo to sali ba conférence to sali ba émission na tina nini tina ya sango oyo tina ya sango oyo ezali pour na décolonisation mentale et morale donc tina na yango tozobunda pour na indépendance spirituelle nde sango ya fumu kimbangu sango ya nzambe ya bakoko sans indépendance spirituelle et toko kangama na mental pe moral na bango nde tozokoma ba produit fabriqué made Occident donc tozozala kaka na titre symbolique ya mutu ya kibomutu ya mutu mais kibomoto ezate eza lokola exemple moko ya na mpuku moko tobengaka mpuku ya mundele donc baza ba mpuku oyo ya laboratoire veut dire l'Occident asali bango na laboratoire omona mpuku wana bapela kule musu bala pembe bakule pezela zalaka omona mpuku wana azo matela mutu azo veut dire azo bateke danger veut dire azane kaka mpuku penza lolenge ya mpuku mais kibom mpuku kati nezate parce que salami na laboratoire de l'Occident parce que salami na laboratoire utikuna donc l'homme congolais l'homme africain aza mutu na kozania aza mutu à titre symbolique ya mutu kozala mais kibom moto kati ne ezate pona nini pamba te auti na laboratoire de l'Occident laboratoire neza nini za système éducatif école de l'Occident neza laboratoire ozo préparer l'homme africain azala ndenge aza lelo to pesa résultat nini na terrain donc toza ba produit de l'Occident formé et formaté par l'homme blanc nde tozo kokate kosala les meilleurs kosala malamu
na biso moko. Lolenge tolobaka kokozwa problème na lokolo na loboko mais sozi problème na mutu bakobenga yo libomo komi liboma pamba te moto liboma azokoka te kosukola nzoto oyo ya ye kopetra pe kobongisa yango e azokoka te kolia bile ya bolamu mpona nzoto oyo ya ye pamba te mutu na izwi problème. Ba mitu ya ba institution ya ba nation ya Congo et pas oyo Occident asimbaka et BBC reste ya corps nyonso et demain mon côté eza ko marcher pamba te mutu ezwi problème. Ba koko baloba pona koyeba mbisi ya malamu to mbisi oyo epoli déjà aza mbisi mais apoli déjà refungole matokolo veut dire matoi na ye oyeba ki aza malamu to aza yakopola elobaka nini lolenge ya mateya to ya oyo ozoyoka nde eza kofaire définir oyo okozala lokola moto moyindo ayoki mingi ce qui est de l'Occident et ba société ba fausse promesse ayoki mingi ce qui est du christianisme ndeko beba ya mutu moyindo e bandeli wana donc ayoki mabe ayoki lokuta e yango BBC mutu moyindo e BBC Afrique na biso. Ba élite nyonso ba bimi na école de l'Occident mutu normal yemoko aza kosala autodestruction ya propre mboka na ye Afrique na ye et mboka nini oyo bayibaka mbongo ya mboka po siko batonga na mbongo nini mboka nini oyo ba ingérence ba influence extérieure eyaka ko siéger ko orienter bango bazwaka développement ba élection aux États-Unis na ba pays de l'Occident l'homme noir nini akendaka kuna nokola témoin apesa ba injonction na ye des poids des mesures et l'homme de l'Occident a compris kiango aboni kosimba liboko likolo asimbika mutu nde ebebisi biso lolenge kaka Bible eza kozala lokola guide na ba nation na biso na mutu moyindo lenge kaka Coran eza kozala lokola livre ya référence na ba nation na biso na mutu na l'homme africain wapi epai désorientation aliénation na biso efandeleli donc tozobunda na sango oyo pour la décolonisation morale mentale tozobunda pour la indépendance spirituelle soki tozwi indépendance spirituelle te tokokoba lolenge ya moto ya liboma tokoprendre soin ya ba nation na biso te biso moko tokokoka te kobongisa nzoto na biso tokobongisa Afrique na biso ba mboka na biso et il faut tolongwa na colonisation spirituelle oyo wapi et lati kibo moto na biso nde ebebisi biso lelo baebanso bazingelaka mokonzi ya mboka baza baye oyo bazwi éducation occidentale baza ba pasteur ba apôtre ba diacre ba évangéliste ba prophète bango bazingelaka bakonzi na biso baza batu oyo batangi na kelasi ya loposo pembe et bazo saila exactement lolenge loposo pembe alingeleli nde e déformé biso nde e bebisi biso bazo kokate ko puiser
na ba valeur naturelle, ba valeur ancestrale. Bazo pesa mu Congo na pouvoir ancestral oyo ba légué bango Afrique physique, oyo ba légué bango bokonzi. O lelo bazo kambela bana ya Afrique. Bana ya Afrique ba lokola ba maboko na makolo oyo bazo kokate ko sala pona bolamu na bango moko. Pamba te mutu azo pesa commande. Donc azo pesa makanisi, azo commandé ba membre ya nzuto lenge elongo banité. Ndio mona ba branche nyonso etika les sala na lolenge pe ya kolongo banate. Il faut siko mutu azonga mutu normal alonga mutu aliboma esengeli ko ayoka le vrai message oyo bongo eza na ba base na nguzwi naissance na en Afrique to ayoka ba religion africaine ayoka partie spirituelle africain oyo gosala yeke abongama abongisa poye apesa siko commande na banzoto nyonso na ba membre ya nzoto na yepo chaque membre esala musala nango pona bolamu ya nzoto ba dirigeant africain na ba au sommet na bango bazo pesete bazo banga ba dirigeant te nde bongo bakonzi wana bazo banga bandinga bakonzi ya ba nation mususi ba pays de l'Occident bango bazo privilégier ba secteur o ya développement ba scientifique na bango ne ba osala tombo pe bokasi ya ba nation wana mais biso par contre tozo piller kaka mboka na détriment ya bana ya mboka tozo privilégier ba secteur o epsala bokasi ya école te système éducatif na biso détruit to tika kana eza ko daté de l'état colonial donc esa la moyindo étranger na mboka ne pas tanga ba histoire ya ba nation mususu parce que bosala lobby banani ba scientifique na biso o ba ko sala ba bibundeli ya makasi négligé ba cerveau na biso bazo koma utile kaka soki baye na pays de l'Occident et pas na biso moko baza négligé. Président nini de l'Occident asala munduki to asala téléphone to asala mutuka nkatu mais ali ba compatriote na ye veut dire ba pesi la voie libre ba pesi maboko ba prioriser ba cerveau rare ya ba nation na bango ndi sali tombo na bango mais le quoi tu as formé et formaté dans le laboratoire de l'Occident. Donc, tu as battu un danger où tu as parcourir exactement le col en poukou. Il y a laboratoire. Tu as battu que n'y a pas de donc, même quand tu vraiment poukou ou yandaku, tu as bang poukou, tu as différent nanga, tu as li nengemoro nangai na libande mena kati baza bokeseni. Moni. Donc, ba dirigeant na biso, baza ba dirigeant en titre symbolique qui moto mais bazali sous pena ba dirigeant dans le sens ya qui dirigeant na bango pour ba pesa la nouvelle donne ba orienter ba secteur union sur croissance na yango donc bazo sala pour na propre destruction ya ba nation wana n'est pas si Afrique ça ba dirigeant dirigé donc il faut l'indépendance spirituelle. Et pour na ki fumu kimbango comment batu bakoyi ko pesa prioriser ba privilégier message ou eutina musika de l'Occident ya Israël comment batu bakoyi ko privilégier message ou euti musika na Arabie Saoudite comment bona message ancestral bona message ba message bobuzana bangunza mais bo pesa bango maboko bo fungola nzela pa mate message onande ekozongisa mutu mwindu mutu ya solo na ba capacité oyo à se faire face na ba compatriote mususu to Afrique a un problème de tine ya sango oyo indépendance spirituelle ba fausse message nyonso epesami na Bible mutu mundu akangami na okaka donc azaka mutu oyo aza déjà na libulu
Moupaye a payé par ebisi nakoya kozwa yo mais timulaka lisusu. Donc il est dans les trous et il continue à creuser davantage. Si ko ndekona ya ebisi te. Zena peso singo mabiti yo tikanga bakoya kozwa ngai. Et azokoma su musika makasi koleka. Tine un message oyo, il faut tolonga na mental wana. Nani akenda lola tope lifelo yango na ba porte yango ya Jésus azongi ayebisi batuta na wuti eza boye ezalaka boye ezongisaka boye. Batu bazozela veni ya Jésus. Akoya dans les airs tout est levé akoya kozwa batu bakangami na mental wana bakangami. Nzoka bayebite soko ke na Vatican lelo babengaka ba pontife babengaka ba pape baza ba fils Cardei donc baza ba remplacer un fils de Dieu. Donc Jésus bozo zela ye wana pape ye wana bakundi parce que Benoît 16 aza na 16 aza na chiffre na ye ya identification. Mais Pape François sans chiffre ya identification. Donc aza pape quand après on la pape par rapport à circonstances il y a démission il y a Benoît 16. Donc fils Cardei wana kei ye wana kei Benoît 16. Akena ngo ekei toko kite kozela lola pelifelo pambate ezako exister te kaka na mental ya africain mundele soki ayebaki lola ezali akoya ko bundela Afrique te akotia guerre na Afrique te akobunda nde pa kende lola ngo ye moko ndenge lelo akeba Mars yazo sala programme ke ba Mars ba lini tout ça to kende akobunda pa aluka lola wana vie éternelle. Soki koto aza kowela minéré o eza yete bongo lola o eza na vie éternelle akosaka prendre nango comment. Donc soki azopesa mu Congo parce que ayebisa ba société donc mental ekangami veut dire moral wana ba moraliser biso bongo plutôt comme ko bundele oyo ezate utopie veut dire ba fausse promesse moko e boza ko swana lango ezako comme bato baza ko swana mbongo ya lisolo to ko lekota mbongo si ba bundi baza ko bamana mabele ko zokana ke l'espoir to lekota mbongo siko po batia programme yoko zo otanga ko zwata e ba swana lango ba bundeli nango lenge muto mwindo azalelo. Donc tina message oyo elongola biso que Israël est peuple élité. Soki Israël zaki peuple éli. Fait qui est moi na physique, fait personne na mboka ya munene. C'est un moment qui est Israël. Pe désertique li susu. Bana maïté, fleuve zate, zambe zate. Donc baza na rien. En forme de ressources naturelles. So les peuple il fait qui va doter na ba capacité plus que Congo, plus qu'Afrique. Donc biso ne to ça ba va comme ndenge baza bongo. La décolonisation il faut ça là na moto moyindo. Il faut l'indépendance spirituelle. Donc tobima na ono sezalia l'Occident. Mental ndenge kangami ndenge mémoire na biso ba gravé dès le bas âge déjà tokeda kotanga kelasi ya bapaya et tokoli na yango. Imaginez un professeur déjà école primaire bazo corrompre déjà secondaire humanité université parce élève wana yende akokamba lobby akokambani akokamba lenge kando vona ye corruption et un mode de vie et ça logique et normal atteindre l'école catholique. Donc il faut tout la éducation kotanga na biso na maboko catholique il faut to zoyango ezonga na biso l'état conscient il faut ezonga na bokambami to pesa ngo bangunza to structurer makambo comment to ko pesa éducation na mupaya catholique mutu et permettre l'élo la traite négrière et permettre l'élo vente d'hommes et permettre échec l'Afrique
tokokite otika la éducation na église catholique te ye asala mama ya bonzambe mo ba yebaki donc veut dire basimbi mutu parce que éducation c'est cerveau ba cerveau mboka ezobimela kuna. Quel est le résultat Afrique après l'indépendance na biso résultat ni Afrique apesi ba doter Afrique na ba capacité nyonso na ba ressources naturelles nyonso mais le kaka cerveau ke basimbi ka cerveau esili le kaka bongo toyoki libanda et to baby to poli et il faut siko toyoka ki boyindo na biso toyoka tradition culture na biso pamba te Égypte antique ezaki makasi le azalaki na kati na bokambami na bo bango lolenge Afrique lelo ekomi affaibli pamba te toza ko kambama na kimopaya to pesi litoi na kimopaya ne yango wana esaye biso ko ba affaibli to koma ba biloko. Comment est-ce que biso baboti toya ba immigré e bana biso ba kozala banani toza koyeba te ke soki to bongisi mboka bolamu na biso eza garantie. Lelo epai tokomi toza kokoba kopesa priorité na mopaya uti musika à exploiter na ba zone minière na biso à faire exercer commerce toute liberté mais toza kotia frein ko pekisa kopesa privilège na bana ya mboka ekolo et ndenge bolingi Afrique ezwa décollage Afrique emata et il faut to bana ko préparer bana na biso parti à classe pamba te bango basibi même sort ote biso ça ko sibir mate biso déjà faut to sala makasi to tika nzela malamu na bana na biso oyo bazoya pour ba faire face na bana ya loposo mosusu pe soki kaka boete soki kaka tozo ko ba boe vedi bana biso ba ko sibi kaka même sort que biso même cause produit les mêmes effets. Donc il faut déjà tozwa mateya ya bana to bongola yango na kibobiso pamba te koko na biso azaka na tina te akanga ndako kumu ekolo to chef coutumier azaka na tina te azwa mbongo ya mboka na ye po akende kosomba ba villa na mikila bapaya ezalaki te. Donc ba former biso na laboratoire nde oyo yanga lelo résultat eza lelo et il faut tozwa décision ya lobby ya biso pamba te toza ba responsable ya lelo po tozoka sango oyo lelo donc naki lelo tozala condamné soki tozo continuer kopesa ka litoi que Afrique et pour la ndenge zo pola so tozo continuer kaka na même laboratoire oyo sala biso bampuku wana bazo banga danger te vedi ki mpuku katine zate mais azaka mpuku à titre symbolique parce que ça na forme de prendre conscience était indépendance spirituelle yana tina makasi tolongwa Yesu atindami yango azwaka loposo pembe yango message na yuti na Israël fumu kimbangu azwi loposo moyindo abandi bongo na Congo pako na Afrique nyonso neza bongo mobikisi sauveur ya biso bayindo yende na kati na ye na fumu kimbangu nde développement scientifique ekosalama nde tozala décoloniser mental moral pe wapi oyo tokozwa indépendance spirituelle na fumu kimbangu to tombola kiboyindo na biso to tombola bokoko na biso po toza continuité ya bakoko wana soki lobi koko eshuwaki lelo siko koko aye po a réussi po alonga po a corriger l'erreur ya le passé to kokite ko corriger erreur na biso et outi parce que tozaki coloniser
mentale, morale. Tout ça qui a dépendance spirituelle. Et tu est-ce qu'on a indépendance spirituelle pour épaissir biso déblocage, ouverture économique, scientifique pour na tomba pe bolamu ya filika. Ngonga ikoki dirigeants africains, élites africains, ceux qui ont aussi conscience de au délimité, yeba ki loko moko eko télémé ko changer ezate. Homme spirituel, li kabo oyozui ya ki pasteur, ya prophète, ou botami nango, bongo lango sikoyo na tradition culture africaine, pambate message na yo échanger pour na tombo ya Afrique. Toko kite kobika na indépendance spirituelle bapaya. Te. Et toko bika na message ya bakoko na biso. Na message fomu kimbango ya kibon kotike la biso, pambate fomu kimbango nde aza mofungo li porte ya ancêtre libérateur ya ancêtre pour chaque ancêtre azonga na chaque famille na makabo wapi osu ekoya to considérer makabo ande tombo ya Afrika mobimba l'homme n'aura zonga na lokumu alonga kozala marche pied ya baloposo mosusu ngonga ekoki ya indépendance spirituelle nde tumba otozali kobunda butu pe moi wapi oyo ba mbuta muntu bakoko na biso bandimaki bakufa pona indépendance spirituelle. Fumu kimbangu andimi pasi pona indépendance spirituelle. Ngonga ekoki mwana Afrika tombola ki boyindo bokoko na yo nde bonzambe. Bonzambe ezali nyonso oyo eza naturel. Nyonso oyo eza na identité na biso nde yanga na bonzambe pona biso. Koko azali nzambe, nzamba za koko. Fumu kimbangu fungola ya baindo na ba domaine nyonso moka kozwa na bana bilaka matondo.